le discours à chef de l'État, tant qu'analyste, Mboka na biso pe mopandi sango. Discours à Joseph Kabila Sali ondengeni. Ata eloko moko te. 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 Nazaka na kati ya liberté provisoire. Likambo ya diamant. Totikela pe bande ko mususu basala yango. Mais au genengate pona kokende. Ce qui me fait très mal. Ce qui bakangela kanga libanda ya Congo. Wana na lingana cha matanga. Mais na kati ya Congo bien kezaka na Kinshasa balingina kenda ta intérieur te place ngo to kenda ko benda mwa bokoko. Ami internaute Congo France au monde qu'ils ambiance le tozana mwana mboka mwana kolo baye. Des religieux allegi là ba Cristiano Ronaldo la succès tarande totoki toki hein puis toujours l'attendre totoki bonjour des religieux. Bonjour. Si mwana mboka Alexis Tambwe embargo il y a 6 mois. Est-ce qu'embargo ngopé bandero mususu bako to sango? Bon, na dit que ba chaîne oyo ba mi be ngaka chaîne pro pour voir bakoto sayangote, mais c'est pas de la responsabilité parce que moi na mobile wana a fingi ba tout nyonso donc tous les journalistes ba fingami et pas moi na mobile wana. Mais quand on lève l'option pour l'embargo, il faut que tout soit respecté. C'est ça aussi la solidarité. Yango moni ba initiative o tozwa ki a bakolo masolo eza pona ko fédérer ba force ba énergie pona toyeba que et simbi moko na biso et simbi biso nyonso tout olia ko sala ka presse ya polémique oyo afingi oyo alobina oyo tala mutu tala makolo tala non mais attendez nde yango ba oyo tali tambo mwamba ba o bazwaka ba millions et pas na ye ba ko continuer ko sala communication na ye ouais. Mboka tomoni lelo gouverneur ya ba Congo atiki biso gouverneur Jacques Bandou tomoni na matadi batu ba sepeli liwe komi susu population komi ko sepeli yo za mwana kololo pangu pona yo moni ondenge nini. Bon ngana mona ki photo wana c'est une photo que moi j'ai douté de son authenticité parce que toza bafricain. En plus, ba Congo bazakana ba coutume na bango. Je doute fort que mon Congo s'appelle liwa yande konaye. Quel que soit. Même batu oyo basala kabisala sala. Oyo kaka que ton âme repose en paix. Babandi ko pesa témoignage à malam. Photo wana ngana ebité si c'était ça l'ambiance qui a régné tango ba prendre liwa ya Jacques Mbatu. Le discours à chef de l'État, tant qu'analyste, Mboka na biso pe mopandi sango. Discours à Joseph Kabila Sali ondengeni. Ata eloko moko te. 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 Depuis candidature présidentielle, est-ce que Penza MP, moi beaucoup de gens avant le 8 août? Bon, ngana ebité omoni baza bato baluka kaka eloko oyo zana ngote. Ce qui ebike ozana eloko okoluka yangote. Donc ndenge bazo salela. Bango moko nde bayebi secret ya nini? Est-ce que bakobimisa mutu? Ce qui bazana ye pona ni bazo luka. Donc c'est peu ça. Comment la paix rassemblement est limité zongi? Yoza mopandi sanko mona rassemblement le zongi en force. Conseil nyogi kopesa na ba opposant na biso pe na rassemblement est limité. De na opesa conseil était mais na kosala constat. Ba politiciens ndenge bazala kawana la majorité na bango ne font pas de la vraie politique. Bazo sala les contraires de la vraie politique. Parce que ce que moni bazo kosa bato ezana mususu bakenda ko sangana pour que à un moment donné ba se détacher pour fragiliser les autres. Pendant que la famille politique ya Joseph Kabila est organisée, ba damena ba pio mususu bazaki na opposition, ba Tibala, ba Basile Olongo, ba Jean Lucien Mboussa, ba Lenganko, ba tout nyonso to wana ba dame bango.
Mais de l'autre côté, au comment on a infiltré des places que nous devons encore redéfinir c'est quoi l'intelligence. Bah infiltrer quelques-uns na bango na kati ya eloko wana koloba loba à un moment donné au comment on va se détacher pour fragiliser. Donc ngana zana conseil à couper sa bangote, mais je le mets en face au peuple congolais qui doit apprécier les comportements de chacun. Lelo comme sousana bakisa na kati ya FCC ba le bengi front commun pour le Congo, to moni grand historien le quoi prof Likem Boko le ko signé charte FCC. Moi na mboka ndeko lézeur au moni. Je ne sais pas juger un grand professeur, Lokola et Likem Bokolo. C'est parmi les gens qui ont marqué l'histoire de notre pays sur les plans scientifiques. Mais ce qui manque à la République, ce ne sont pas les diplômes. C'est la conscience et la constance. Conscience ya mutu, na constance ya batu. Nde mutu ezozanga. Mais ba diplôme wana to tonda nango. Soki babandi koloba français, bazo réfléchir au kokanisa que ezaelo comme sous. Je me rappelle lors de la conférence nationale souveraine avec Mobutu, un grand professeur de droit a kenda défendre biloko mo à soutenir biloko moko oyo atangi sagate. Mais quand il arrive dans l'auditoire, Bakile Yalobi, il ne faut pas suivre ça. Nasuka pe to moni UNPC bientôt là mandat ya bandeko na biso aussi là to attendre ni na ndeko les heures pour aux candidats parmi ba président ba reposter na kati ya UNPC soki na kozala nanu na ba critères oyo ko senga parce que soki na $100,000 na ozala candidat président de la République. Alors soki na ozala candidat président de la République na ko kitalisu na UNPC. Mais ce qui n'a zuité, n'a pas postulé pour que tu gères le Kowana, tu paies sa valeur na ba journaliste, oh bazali ko ridiculiser chaque jour. Total Isabatouke, le journaliste c'est quelqu'un qu'il faut respecter. Ça te fait comment tant au monaka, basalio miniature, caricature, basalio ba Photoshop, et les airs rwandais, les airs boyés, les airs boké, les airs comme il y a mbongo, il y a compte bancaire au qui ko lancer pour na bande ko na biso Kasai. Monoko na binonga ngaloto monde ba comme ko séquestrer, ba mineur na kati ya Kasai et ça la ronde ngeni. Et ça la kanga bien. Et ça la oui. On est là raté, ba tio boy ba lobio, les airs boyés, on est là raté. Et ça la kanga bien. Oh, omoni awa. Tozwana nukaka na lingala awa toye bango batutupe bayete parce que tozana matanga ya Olga Ngiana awa toyebani na ndenge moko te soki omonika na kati ya etuluku ya ba journaliste bazwi monsieur Tambwe bazo caricaturer ba caricature ka ba grand okomona bakosala caricature ya Trump ya Macron ya Obama ya Poutine. Ozomon, bazo ça la caricature, il y a ba grand, il y a ba Saint-Père. Donc, mutumuke bako ça la caricature, te nani akolanda. Il faut que ça la caricature, il y a un grand pour que baeba. Et puis, ezana mutumoko te mokilendimaka nyonso. Même Jésus, babenga ye Belzéboul. Tshisekedi balobate, ba jeune ye amela kama kila zaji kolia na Lumumba baloba kete wana fo mutu ayiba mbongo ya brasserie. Donc, ngana ebi mutu moko te oyo bandima de manière unanime. Comment la ligambo suko la ina chute na ndeko les heures ndeko na biso Olga Ngiana otika biso présentatrice pe ya lingala pe kaka na kati ya Congo ba bandaki na baraka pa honorable Serge Kaembe atsaki biso lelo na ba 2 heures. Et ça, un mot na famille, à Belaki, non, bilan de boé barandé, ça va journaliste, est-ce que Olga Ngiana Belaki tonne? Non, depuis un certain temps, j'ai co-présenté les émissions avec Olga Ngiana. Olga Ngiana, des fois, venait chez moi. Deux fois aussi, je me rendais chez Olga Ngiana. Depuis un certain temps, Nazaki, comme on a été, comme Azaki, l'issue kosa la business, j'ai pensé qu'il y a un business. Mais curieusement, on m'apprend qu'elle est décédée. Nazaki kondimate que akufi, mais du coup, balaki singai que akufaki et que abelaki, je crois pendant 3 mois. Alors qu'on a parlé d'elle il y a 3-4 jours. Dans l'ina chuté, ndeko les heures ont compté toujours la liberté provisoire. Ton néni. Affaire diamant et kenda kakaboy. Ouh,
est-ce que liberté pour yon bazo boyo kende nande bandero no ngele bazo zelo kende ko sa ba conférence no kende toujours ko so ana bango balingi po bima pe na mboka tende wele nazaka na kati ya liberté provisoire likambo ya diamant totikela pe bandeko mosusu basala yango mezo gêner ngate pona kokende ce qui me fait très mal ce qui bakangela kanga libanda ya Congo wana na lingana cha matanga mais na kati ya Congo bien que zaka na Kinshasa balingi na kenda ta intérieur te place yango to kenda ko benda mwa bokoko mais tozana biso un problème ezate je suis chez moi je me sens très à l'aise awa na Congo mboka ya bankoko nanga jusqu'à ce que bakolemba nous allons nous déplacer. Affaire trésor pour toi, ce qui n'est pas mini. Yom de là qui soit faire en route. Trésor pour toi, il y a trésor pour toi qui abîme de religions, fallait lukae, il y a aucun qui lukae, tu y a des fallo lukae. Alors, il y a image pour balancer qui y a moi si na eza image à kala. Et de cela, il en est passé pour moi si na zana zemi. Pour na yo, affaire trésor pour toi, comme une nini, pour na maman mimi. D'abord, Rizal, ngai tambwe, na koti codifiser jamais lokuta. Place bazali na makanisi na putu na mwasi na ye na mama wana baibi ke eza vérité image wana ezaki image ya sika menga na sala ka polémique te ngai nazana mama nanga akufa kombo na ezala ki Jacqueline ba welela ngai pa ba mama te alors âge na ngai oyo awa na Congo awa na Kinshasa ba mona ngai na ke ko vanda bino bokendaka na hotel place azalaki bovandi de 17h na 23h soki 0h ngai tambwe bamoni ngai ezapona puto apesa nga ba million ezapona ezapona il a choisi apona qui presse ya polémique nga na mtu a polémique te et loko yo moni to organiser tozo kende petit à petit na ko casser la polémique dans la presse. Biloko wana ya kofinga na elongo. Lui a opté pour ça et moi tambwe. Je dis tant mieux. Maman Mimi est là. Aleka na télévision aloba ke basalanga Aden. Soki abimi mwana nanga te na kufela na boloko. Il fallait ki bakende basala Aden te. Alors, yanga ezawapi. Yanga ezake bon, trésor mputu. Même ninga zawana, même avani. Ngai na mona trésor mputu na vina ngamba la moko. Et pas Moïse Katumbi, j'avais une mission avec Moïse Katumbi. Na landaka balte. Na ba joueur nyonso na yeba ka kombo joueur moko kalutuka jok. Kalutuka joko. Et puis kalutuka jok ango na yeba ka te elongi na yebote ka kombo na ende na sepelaka nango. Donc na yeba ka makambo balte même ba coupe du monde ndenge bozali ko tonda wana ngana zakuna te. Nga c'est la politique. Ce que tuninga rencontre, il y a Trump na Poutine na Helsinki ezaki ndenge na ebisio. Ce qui est réaction américaine sur ces sommets-là, na ebisio. Otuninga nini, toyeki ke Poutine alinga ya les États-Unis na ebisio. À part ça divertissement, wrestling. Yoga, wrestling, na linga WWE, na linga ba John Cena, ba Undertaker, ba Shawn Michaels, ba Rob. Va ndam donc biloko na lingaka yango wana oyo mususu ya soki ndenge nini ngana ebaka te donc naza mutu aba polémique te naza mutu soki ndenge nini te en tant que mwana mukolo lupangu na yamba mama qui réclamait que mputo aza mwana na ye. J'ai eu un témoignage na njili et le reste trésor mputu yemoko ayebi place avandi na mama na ye balo ye alobi azana mama na ye awo mais toyoka kaki azalaka shege te mais tangu akoma ka shege wana mama na ye azalaka wapi. C'est la question fondamentale que le journaliste ne pose pas. Mais moi je ne suis pas là ebima ke mama Mimi mama na ye na oganye ni ebima ke mama mususu wana mayamba nde mama na ye na oganye ni ba somelanga na una matete tona ma campagne. Donc je pense que biso tozaba journaliste dossier à diamant et bima to bimi sango to tikeli yango baninga ya trésor mputo bimi to boaki yango to tikeli baninga tozo luka tozo beta carton mususu kala mingi te tant bosopan
Ils ont suivi les guides. Les lots jeunesse et bébé de Belizer. À Guinée, Baromo Bengango, Gelor, Gege, jeunesse à Congo, et comme il n'a pas, si ils ont molobeli en boca, moi la colo pangu, ils ont lancé message dans la jeunesse. Pour moi, on n'a pas libanda. Moi, je vais avoir ça, je vais avoir pour $1, $2, pour taxes, fait les qui cher. Jeunesse à Congo et bébé de Belizer, ils ont le bani. Et là, on a un colo, Ezanine. Ceux qui ont moni bateau, bazali ko prôner changement. Et ça pour na biloko nyonso to wana. Ceux qui mutu, omoni mutu akomi ko se droguer. C'est-à-dire azana makamwe bela lingi abosana. Nde o jeunesse ezosala. Jeunesse ezali ko se droguer parce que okotanga ti o souffrir okomi na suka après ozongi na ndako vandi. Obandi ko teka carte ba unité F times. Bon. Okosala effort nyonso tu okozwa musala te. Okoma babani ko tuna yo zande kwa nani? Misale komi ya recommandation. Ovi ya ba makambu nyonso tu wana. A jezo pusana. Mutu akobala te ainsi de suite. Ovi ya makambu nyonso tu wana. Qu'est-ce qu'on fait? Mutu il faut se droguer atako se droguer pour que abosana makambu oyazanango. Mais sinon au cas où il y aurait un changement, il faut aussi que cette jeunesse là comprenne ça. S'il y a un changement, j'aime les Américains. Moi, à l'âge de 16 ans, classe au 4 heures, devoir. Tu n'as pas le temps à internet, tu n'as pas le temps. Donc, aux classe au Musala, aux kuna, au sali devoir au lali, ainsi de suite. 18 ans, il faut le wananda kwa babochi au nego vanda, au comme indépendant. Mais biso ao, talama kamuna biso eza. Et comment tout le monde, il faut tirer la papa poison, papa comme ça, où est la biloko. Merci beaucoup de Belizer. Tu as la solution de la Congo-France. On les a qui de Belizer. En tout cas, merci l'équipe technique. Namoni Alain BCBG, Alain Moukoulou, Alain Piana, Alain Nyoso, Topesi, Namoni Mouna na sima caméra. Namoni ma copine, babi moi la tobanel attend à blé blanc les lopes comme appelle madame. Je suis Moussaou, avec Carmel Média. Bambo de Namino Nyoso na boss Nabino. Nabesi merci beaucoup na Pichuzo la l'homme au son bleu, papi Maïbelanga, Patrick Achas et Chibasu. Nabesi Mbote pas maman Bibichno, Kabichono, Kabambote Nabino. BVV la maman de la princesse Shekina depuis France. Babi Motema Bata Docteur Kinda. BVV Babi Leki Abatouya. Bedi Kia la préfet de Toulouse. Babi est joli Kia la Babi. BVV Leki na bango propre. Ngana Bino. Tosuki A napesi merci beaucoup à mon patron Didi Dipuma. Babi moi Mobali a Sara ba analyse hein. O akoma babos msuba commenter ba banga rata caméra mais ya akoma kanzamba ba kielo sagesse na intelligence pour na lelo ngana bino tosuki awa.